ero tokotaki na zandu, toutaki na zandu na bokasi. Tosombi babilamba, batu musu bazalaki na ba mapapa, batu ebele faso tokendaka. Tobimi tosombi biloko toye tozwi transport. Siko ba transport a 207 bazalaki na batiaki mutuka na 2000. Siko bato abiso wana banda obelela 1000 francs Kingasani. Ale biso nyonso tokoti na mutuka wana plein bana mibali basi ba o bazalaki ya kotelema ba mususu ya ovanda. Siko ero tobando kendeka bien. Tobando kendeka bien. Siko ero tozo tokitika na pont ya de bonhomme. Siko mwa mobali moko ba lobi na kita na Shell. Ale bazwi siko receveur a lobi. Chauffeur démarré wana tomonika matisi ba vitre nyonso likolo ya mutuka. Après tomonika ba soda ba telemi babando kangisa biso munoko. Bazwi ba rideau ya noir babando panza na mutuka pona libanda batu bamona eloko te. Soki tomonaki bongo ale mwa mbali wana alobaki bokitsanga na Shell wana azwi telefone ake beta na vitre pona epanzana ye mingongo na biso esa nini ebima. Sikoyo nde bazwi mbele pa soda moko achubi ye na kingo. Ero azochuba ye na kingo mwa mobali wana akufika na miso na biso na mutuka wana tozalaki na embouteillage ya quartier 1. Akufi batu bayoki te kolelo tozolela na kati batu bazoyoka te. Nde balobi soki muntu afongo lisusu munoko akokufa. Wana siko tomoni mwa mbalo wana ero azokufa ale totika na biso ka kimia tolobaki tolelaki lisusu te. Wana toketi toyoki ka receveur tozalaki naye na kati azotuna tokomi wapi atuni chauffeur. Chauffeur azoyebisa ke tokomi na mai ndombe na moni mutuka ezwi pan. Alobi mutuka ezwi pan. Siko ero azoloba mutuka ezwi pan na babando benga bosi na bango wana na munoko ya Swahili bora. Nyonso na aloba pona na bando yoka Swahili bora wana ba mususu bayokaki na bango eloko te. Ne ero azoloba mutuka ezwi pana alobi kota na nzela na biso wana force kota na nzela na biso wana na tindila bino mutuka mususu. Nde toyoki faso tobando mona biso liboso te toyoki ka loko bakoti na nzela ya mabele. Toke musika après lata ba 2h 1h tomonika mutuka mususu ekoti babando bimisa biso babwaka biso na mutuka wana. Siko muntu babomaki na quartier 1 wana tikalaki na eka na mutuka na babiloko tokenda somba tikalaki na mutuka wana na mai ndombe. Nde mutuka tokoti ya mibale wana bakangi biso elamba ya noir. Tokei si tokendaki toyebi na biso toza wapi toza nini. Tomonika tokoti na bafongoli biso ka bilamba boye tomonika na kati ya clôture munene na ndako ya etage. Tomoni mundele ya munene akiti kuna azotala alobi ya marchandise eza ya koka. Apesi chauffeur wana félicitation babiloko nyonso na moni eza ya kokoka. Nde azwi mbongo ya dollar apesi ye. Mwa mbali wana chauffeur wana zongi na mutuka atiki biso. Nde mundele wana banda oloba bopona ba mama oya minene botya kote moko. Bozwa ba oya ya mibali botya kote moko oya mike botya kote moko. Siko nde bakomi okotisa ba mibali bazolongola bango nyonso bilamba bamatisa bango likolo ya etage wana. Nde ezalaki opération tozo kaka bato bazolela kuna biso na se tolela. Muntu akosunga biso azate. Nde namoni ka mwa mobali wana. Mwa mbali wana akoli na ndako na nga na bando oblisa ye na ndako na nga azalaki lokola mutu autaki na ye mboka ya musika nde ayaki na eglise na biso nde nayambi ye natie na ndako na nga. Siko ere ya koya koto ya Kinshasa alakaki biso ke yaya na ye abengi ye mpona aya teka boutique. Tosambelele bien aye na Kinshasa. Siko wana siko atalinga ka bo alobi yo komi andeni nalobi na yebi te tokoti na biso ka transport.
na bando uta zando alobi ça va façon na moni obo kokufa te zela na abimisa yo nde ero balobi bapapa basili bokotisa biso bamama oyo ya minene mpona ngai mpe nazalaki kotia bato ya minene wana bakotisika mama ya zemi moko bakotisa ya mibale ya misato ale namonika mwa mobali wana oyo tozalaki naye na Mbujimai kombo na ye José Chitambwa nde asimbi nga na liboko siko gérant oyo azalaki oyo abanda okotisa bato na etage wana azoloba oyo ozokende na oyo wapi alobi te namoni azosenye makila makasi siko biloko ya boye bosalingaka te na mesa fale apase nanu alobi kende mbango apase mbango ozonga na ye awa tokeka na nsima ya ndako wana alobi mata na miro soki omatika likolo okweya na yo na se soki okweyi talaka nani nzela oyo eza na droite na yo kende na yo ka nzela ka moko wana ti okobima na prince sikoyo na bando nanga kokende ti natamboli soki ba 4 heures ka na nzela namoni ka nabimi na prince sikoyo nayoki ero nabimi na prince natala koto natali koto muntu te na prince muntu ata moko te azoleka nde nayoki ka eglise moko liboso ya martyr bazosambela nde nake nanga mbangu ale nakweyi ka na porte na bango wana balamuki bato mosusu babando kokanga kuna na kati bafongoli porte yo uti wapi makolo ngulu oza ndoki nalobi naza ndoki te papa bopesanga nanu mai namela apres nabetela bino lisolo bapesinga mai na meli siko wana nde nabeteli bango lisolo faso ezalaki faso toutaki zandu na faso bandeko batikali na faso nga nabimaki nayebisi bango bisi mobimba batikali kuna kanga nde mutu nabimi babando lela balobi bato bazalaki kuna na mai ndombe siko bamati koto ndeni fale tolandela bango obimeli wapi nakie na paster wana nalakisi ye nabimeli awa akangi foto place wana na telefone nde alobi yaka tozongi naye na eglise tovandi ti alobi awa toza 2 heures deja vandana soki tokomi ba 4 heures wana nde tomona moyen ya ozonga na nini na Kinshasa nde tokomi na ba 5 heures kaka namoni ka babengi nga naye nakoti na biso ebanda uta Chikapa baexplike chauffeur amemi nga nde aye otika nga vendredi na terre jaune yango nde bomoni na ye boye. Merci bandeko na service en tout cas esenga letanda sala musala makasi audio oboyoki eza mutu oyo toza na ye kaka na kati ya terre jaune awa aza ser na biso na kati ya église nde boyoki témoignage oyo azopesa wana eza makambo oye a vivre na misu na ye.